intermédiaire, le verbe. Le verbe, il y a un intermédiaire. Les verbes qu'on dit dans les livres de Jean, monsieur, je suis désolé, ce n'est même pas la pensée juive. C'est une pensée païenne. C'est une pensée païenne parce que le verbe, même Platon, Azaï Koloba, dans le mythe de la caverne. Azaï Kotala Batumisa, tu vas continuer dans la caverne, et comme Missous Bazaki, il bande la caverne, Bazali comme la lumière dans la caverne. Bref, je te parle de ces détails-là parce que c'est un peu compliqué pour la vélo. Mais Aristote, il y a par exemple, non, Nabonzame, et c'est un tata Zambé qui habite dans une lumière inaccessible. Je vous apprends que c'est que Paul a dit à Timothée que Tata Zambé habite dans une lumière inaccessible. Platon l'a dit avant Paul. C'est du plagiat. Et ça dit conception, il y a Koulobaté, que ça dit parole de Dieu. Vous ne comprenez rien. Et ça, et ça, Platon. On a remarqué que Dieu a pris dans une lumière inaccessible et bon mot intermédiaire entre Zambé, Nabadou, et ça dit philosophie, le verbe, les logos. Alors Paul a eu pour réfléchir. Alors il a compris ça Jésus, la carte, la philosophie, la grecque, pour puis la mise à l'ina imposé comme Moana. Le verbe de Dieu, c'est Jésus-Christ. Oh my God. C'était la philosophie grecque. La nana ya pepe pamba te ozali na bobungi ya kosakana te ozali koconfondre omoni ntango moto ayebi histoire te ntango oyebi histoire profane te oyo ezali koentoure bibi ya wana okozala na baerreur wana oyo ozali nango nayebi ke ntango okozwa parole okobenga ngai démon okobenga ngai satan okobenga ngai n'importe quoi tout ça. Mais les alliés de Kamouté, les alliés de nous devons être patients pour tout le monde. Pas mater, beaucoup de bayamuka. La scène est en lumière. Alors, on sait pour le Bible, les alliés au Canada ensemble. 27 livres, même de Bolangaï. On y a mis le contexte de ma choisir des livres. On y a mis le période de ma choisir des livres. Banani Basangana qui pour décider que 13 livres pour la salle. Et ça la carte alliance wana et puis 12 livres wana dont 4 il y a apôtre na misusu ya bato bavanda bi pepela apôtre bato ko la mal bato ko la Judée parce que Judée azalaki leki ya Yesu Christ na kanso ko yeba yango azalaki leki na ye propre mwana mama pour décider que ba livre wana et comment alliance. Et nous connaissons les salades qui vont décider. Quand on a un livre, les salades qui vont livre qui va didaquer, ça va être la katia. Dans les coins, pas didaquer, ça va être la katia. Et ça va livre belé, on nous a dit qu'on t'a la katia. Mais comment il y a un moment où il fallait pas décider quel livre va être adopté, mais quel était le critère de la décision. Saint-Esprit, Saint-Esprit, arrêtez de raconter des histoires. C'était la décision qui les a dit, Batomé Bassangalaki. Et ça dit même pas la constitution de lycée. Et ça dit même pas la constitution de Constantinople. Comment on va décider à moi? Je vous surprendrai que ça dit la 16e siècle. Par crainte que le terrain a pour ça va livre, même les livres de l'Apocalypse. Mais que nous avons l'Apocalypse, et ça a dit la discussion à nous de pour là, ce que nous avons à l'autre qui, et ça dit parole de Dieu, mais ça dit parole de Dieu. Pour se atteindre, parce que c'est grave. C'est une bêtise que tu es en train de dire devant la radio, tu te ridiculises. Il faut te dire, Fanda, Yoka Radio, Yoka Radio, Kachupia Malamu, avant de dire des bêtises comme ça, la radio. Yesu azali moto mwindu paradis ezali na kati ya mabele na biso etc. Adam ezalaki effet climatique bongo biso tokóma na poto awa tokóma mindele te kwani effet climatique nango esili kaka na antiquité
Ah, mais fait, tu m'as dit que ça a sauté dans la famille, alors comment peut-on monter dans le moment mélanique? Mais pense un peu, nous, on a ça, si on a ça, on va yes, oui, yes, tantôt l'anglais, tantôt l'ingala. Vous faites quoi? Yes, yes. Oui, c'est dit, bon, soba. Guy, aussi, ici, dans Mayenne, il y a comme ça à répondre, n'est-ce pas? On peut aller dans une mission pour l'instant. Matondo Boutaweti, Matondo, vraiment, donc, toujours comprendre l'émotion, vraiment, tant que vous allez courir, vraiment, Makambo, aussi, Kotanga, Mbula, Nambula, puis enseigner pour moniquer vraiment des conailleurs, Azalina, Kati, na Makambo, vraiment, et ça, la émotion. Alors, ndeko, Ziabwana, Zalana, Nouma, Kimia, Pesa, tant que vous maloba tout, au moins, il va découvrir, Kimia, alors, tant que vous pouvez découvrir, Maloba, yo pe zala na kimia nasi oyo tozali koluka yango wana donc ezela ti modérateur akopesa wa maloba bongo na ntango wana ozwi maloba ndeko donc ntango yo olobi bandeko mpe baza na mposa mpe bakoka koloba eloko oyo obimisi na kati na monoko na yo na ntango wana yo ozala kaka na kimia ntango bakopesa bandeko yo mpe ezalaka na kimia apres tokozongisa lisusu maloba mpo ete okoka korépondre point par point na place yo omoni ke vraiment bandeko soit bazali na bombungi soit bazali na boyebi bongo nde korépondre na place moi donc ezala na kimia ezala mama kuna azala mpe na kimia donc tokende oyo na lombako pete epai ya ndeko don mpe vitakanga pamba te tomoni mbuta na bino pombo asili kokotela biso na 3 radio rbk.com mpo ete akoka mpe komatele oyo ye azali koyoka na poko ya lelo alors don mpe vitakanga biso topesi wa maloba olobi boyi na oyo oyoki epai ya ndeko za bwana na mituna yo silaki kopesa malobo mboka donc mpe topesi yo maloba nayebi te soki donc mpe azali ok Matondo eloko liboso na koloba nakanisi teke eko akomi na ayitumaki bareponse ndenge na basenga mais eloko nange nayiba ndenge aloba nakofélicité atalaku na ye parce que atalaku na ye aza kotia bakele komi oka toza kosala conseil ya musique awa on parle de choses sérieuses eza makambo oyo ezali kotouche vie spirituelle de tout un peuple totika baaventure soki alingi asalaki atalaku na ye azela na nsima bakoki kosala meme diske moko oyo ye mobali na ye akobanda koloba ye aza kotya bakomatersombango mais na eloko alingaka aloba awa na sepene na likambo ndeko alobi parce que na maloba na ye moko areconnaitre que la Bible n'est pas la parole de Dieu, que la Bible n'est pas fiable. Parce que les gens madame, bah dit que le corps moitié, bah dit que nous avons commencé selon hier qui lui ainsi de suite. Alors à reconnaître que ça document mon vraiment fiabilité. Alors la voiture basée à l'argumentation a été sur un document qui est mon basé de Goloba, ce n'est pas fiable. Donc on a corrigé un trépichot. N'a ni sur Goloba que non, mon candidat c'est pas un document fiable. Parce que voilà, il y a d'AF. Mais il y a sur le but qu'à d'AF, basé à tout le monde. Mais ça peut s'amuser à Combo, il y a pas tout le monde. Comment à d'AF, dans tout le monde, dans la Combo à Mindé? Ça n'a pas de sens. Si on a d'AF, basé à tout le monde, et c'est une guerre qui a fait ça, qui sont à Combo, à Bango, il y a pas tout le monde. Nous sommes tous au pays, c'est là, par Combo, à Coco, on a vu sur la Liango, vous allez par Combo, on a vu ça. Donc, quand on doit tout est pour dire qu'écoutez, ezalaki bato moindo bato ya liboso bamataki na poto mais la question ngana nasekaka souvent quand déjà avancé cette argumentation bien que koti kozala nango possible mais soki totali na longueur ya temps ya 6 siècles et plutôt ya 6000 ans eza totalement impossible mais climat équatorien ndandeko balandi ezalaka en Afrique est-ce que climat équatorien ezalaka en Afrique na Amérique climat équatorien eza te na Asie climat équatorien eza te mais comment baindien oyo bakendaki na Amérique bango bakomaki bato moindo te comment bandeko to baza na Bangladesh kuna bango baza na nini na bangamo mosusu na bakomaki bato moindo te alors essayons de réfléchir essayons de réfléchir et de poser des questions pour na kososola makambo oyo olie na koyaka na batalaku pour faire endormir les gens nakopesa ndeko aweti vraiment merci na intervention na ye mpona komartire se likambo ya Paul mais ngana basaka eloko moko que Paul était un juif mais un juif de la diaspora. Alors qu'il y a un juif hellénique. Parce que Paul a botami la ville à Tars. Tars, c'est la Turquie. Voilà, Paul a enseigné
dans la philosophie de Platon, dans la philosophie de Socrate, c'est la religion que Paul a créée, qui nous défend pour défendre le communauté du christianisme. Attends l'histoire de l'Église, à comprendre bien dès le départ qu'il y avait deux branches qui étaient soi-disant et puis qui n'a période il y a eu autre chose. Moi, pour les religion à Paul, Paul m'a disciple, je suis entre autres l'équilibre propre de Jacques, pour la radicalité, au camapé du roi Jésus-Christ, rejeté totalement. Alors, on a pour un menteur qui est venu avec une fausse histoire qui s'est rencontré quelque part à l'esprit avec Jésus-Christ sur le chemin de Damas.